Bonjour, bonjour, mbote mingi na bino nyonso tu ba bolinga mama Elianitu. Na pesi bino mbote mingi, ebwe muko wazima mavimpi, est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko na ngai, boni ba santé na bino, est-ce que boza malamu, boni santé ba mama na nga na ba papa. Boza bien, na pesi bino mbote mingi bandeko na ngai. Merci mingi na bino nyonso tu ba bosepelaka na émission mama Elianitu. Merci mingi na bino nyonso tu bo disposata na bino pona kotala nga to pona koyoka nga. Les journées mobile na passé en kaka libana na zaki libana na zaki vraiment na kati ba course parce que nazo préparer ni prestation na ya samedi lelo mercredi na bandeki déjà ko sa ba course nenge na mesana selon organisation nanga na sepeli mingi parce que lelo ne na tambo na Château Rouge ba mama na nga Château Rouge na pesi bino mbote mingi na seli bino ba bisou ebele ba mama Château Rouge lelo vraiment pour témoigner vraiment bolingo na bino po ya ndeko na bino mama Elianitu oleka bwa kainga mama Nitu na kangio mama Nitu ya tama lokola mama Denise oleka boye mama Nitu ozonga boye mama Nitu ba mama Château Rouge na pesi bino ba bisou ebele na sepeli makasi pour lelo vraiment pour témoigner amour mingi vis-à-vis nanga mama Nitu totalaka yo mingi mama Nitu tosepelaka no makasi malgré amoza na matumboli mais tolinga oka bongo sikole omo sepeli singa eza na mama moko abande ko leka na bosene ko tuna kombo na ye na koti na magasin na moni mama moko ala ninga mama Nitu bonjour mama ngabi bonjour mama lobi na bande ki ko leka tangu na tali ngabi eza mama Nitu na eka pona peso mbote la maman elle était tellement émue yo komona mama Nitu nanga moko et cela qui nga vraiment na sepela makasi alobi moninga naza mama naza mama naza yaya na yo mais yo moko lobara atoza na âge ya mama lisindombe nga na ka deuxième maman donc oza deuxième maman nanga alobi na l'équipe était on a telinga bi oyo mama Nitu yango nazongi mbango na ekopesa yo mbote esalinga vraiment esengo komona baninga bazolingo bo ba témoignage wana vraiment esalinga esengo makasi mama wana vraiment alongo sikazaki musika po mona kinga ya ekopesa nga mbote eko yamba elle était tellement émue alingo kende malingo kende te alingo kende te aza na posa kende mazo ko kende te lelo ba mama Château Rouge ba sepeli singa mi ka bo mani tu boni za bien mani tu za bien tolinga ko mingi totala ko mingi mama Nitu ngama mbukuta kolamba na kipasu te bana bakomola mama kasi na komaka boke notala deuxième mama la bino kuna nenga zo lamba boke notala deuxième mama. Alors mama mususu na kuta na ye mama na nga la pese ba bisou ebele mama Mi José mama Mi José s'était fait de gros bisous mama Mi José la kuta na ye Mungabi mama Nitu oh là quel plaisir ya rokuta na yo boy mama Nitu akamate mama Nitu naza na mbongo te pardon zo offrande kande mas yes ya chaka 3 makuta na église apambola maki tala na tikalika na 10 € yango kamata sala nini kende komela mai ngabi mama encore moyeza makasi mama Nitu kende komela mai azo pesa ngazo ba mama Nitu naza na ngo ya muke o yango kaka na seli ba course talelo ko tikelinga na saki nanga yango zo kendo mela mai na yebisi mama o eza na valeur ya mwasi oyo achaka 3 makuta na panye na kati ya église yango na bi matondo mingi na bandeko na ngai accent sana pona bolingo na bino baninga soki balingyo yo pe linga bango bino kutu boyebi ngai na linga kananga bino boyebi nga malamu ndenge na linga kabino bandeko na nga na absolument ka merci na ba grâce na bino nde mama Nitu aza oya za lelo tokota na kati ya lisolo pe toko umela te lisolo eza boye nde komoko amosa bisinga mama Nitu na sepelo kwa na monyo makasi kaka na Château Rouge et pas kana zo lisolo kala ne kan nazo ya kabo bomoni bambisi ka nde na ye mama Nitu obeta masolo mabalati beta na lisolo na nga oyo ngabi mama loba alobi mama Elia naza moto na teka biloko na ngai na teka bambisi na nga ndo moni boye na teka ba makaya bu na nga mama Nitu ndongo moni boye na teka ba kwanga na ngai ndongo moni boye mais problème eza nini problème ezali ke semeki na nga belle sœur la sœur de mon mari yesa ka soko aleki pesa nga mbisa 30 € ko na ngo pesa mbongo
okamati mbiso 30 euros opesiye okozela mbongo zela mukombo so azanga mukila soka aleki pesa makaya buko pesa ngata makapesa ata ya 50 na oya kopesa mbongo ozotala ka kisemeki okokamata makaya opesi akei zela lokola mukombo so azanga mukila ekomeleka ba habitude pesa na yako pesa mbongo pesa na yako pesa mbongo na pesa kaka pona otaka kisemeki na pesa kaka mama nitu sikoyo mikolo kaka ndenge ba mafuta komi pasi bo mama nitu nde mweka mafuta bo bibino nyoso ki mafuta ya tournesol mikolo esa ya kosa nini ya kobunga ngai kutu ba marié na ndenge na lamba kani bo nga kuna olembela tournesol esangana nani esangani na olive ba mafuta mo mafuta eza motu ya mafuta nde bo moni yango bo mikolo vraiment ba ta service traiteur mafuta vraiment eza motu ya bino mo bike mafuta eza te pesa ngai mama nitu na pesa karakanga misu kamati opesi kaka azaka semeki tata mwasi ya bana opesi na komaka na kae mikolo kande mafuta ezangi bo mafuta eza ya kubunga alekela ngai na magasin pa na tekaka besa ndenge nini ndenge za wana na zitiyo moko bo mafuta ba hoteka ba hoteka wana prix ya mie pesa nga 200 euros na kesoma mafuta na yela yo comme ça yo poteka okoteka ngo un peu plus cher. Il y aura proposition. Pesa 200 euros. Na somelo mafuta. Na ma magasin na besoin de to sala. Toko ta 3 personnes. Ouais, azuma 2 bouteilles. Tala kake. Mafuta ba oteka moins cher. Yo oteka moko na 5 euros. Parce que 1 litre ya mafuta bandeko ba mama. Les autres teka na Château Rouge na 5 euros. Côté mosusu na 5,50 euros. 1 litre kaka ya huile de tournesol. Abi ya solo bi pesa na kota na bana. Na kosomba mafuta na yela osemeki na ngai tala ba semeki mwasa yaya abi mama ile ya nitu na kamati 200 euros na pesiye kwa kendo kosomela nga mafuta ayela nga mafuta banda kenda mokombo sa zanga mokila mama banda kenda so na bengi na obenga yo mafuta ngo na zoki yango déjà mais na ne kokite so na ko benga mafuta ngo na zoki ekoki na nutefona kindo bakisa so ba bouteille pour esa la soso ebele mais obi singa ki na pesa 200 euros pour ozana bana okokota na Lidl bo okota 2 bo ozo mutu mozo mbale le koza na prix bien ngana kokoteka tana ba 5 euros ndengo lo baki olika semeki talaka yo mwasa yaya talaka ndenge na zaka biloko semeki nango zaka na motungisite azu 200 euros ya semeki ya mwasa ndeko na ye akena 200 euros libela likolo na ngonga akena 200 euros atonge lisabi aboni epeko atika batu nini yango ye ba commerce na zaka na mbongo mbongo ya yati ya mutapesa fond ponenga za wana alakane na fonte ya mutapesa ka fond po abanda commerce bomba mbongo awake bongo biso to liaka bomengo biso to liaka te na lia ngo ataka na modelo kana olela siko tonga beti lisolo bino mo boyebi ke mutu soka zotonga so mutu ayoki masolo saka nini etambola kaka ekendaka ye pa yoki lisolo ki oki semeki na ondenga lobita bi yo zaka na mbongo teza mbongo yana bango mutu apesa fond de commerce bango baleke loko moko te yango wana babiloko no adefaka wana na mbongo mafuta aopesa na yo te abia mani to salenga motema pasi ngabi déjà ba ko defa biloko tango defaka biloko aya mama ni to soki otali kaye ya semeki na ngala banyongo oyoka mawa mais otala ka semeki soki kaka leki pesa na mbisi moko na ta ya ta pesa ta 10 euros kaka na ke bo akana kati ya madesu oleka bo pesa ngata mbisi mo ya 30 euros pesa ngata soso mona ke tumba ko lobi na sana ba muziki ba oya ndako ngamu na oyama na tumbata komanga na kaye na komaka na kaya futa kate ko revolté nga azunga 200 euros comme quoi que akota na bana na Lidl basoma mafuta pesa ngana sani na teka po na balola mbonga nzoka nde ayeko shina ngai eloko salinga pasa ayeko shina nga mameli ya nitu yango na bina yebisa yo eske soki siko muto lobi obimi mwasi mabete yoka eloko oyo sali pasi ya bike azaka na fontaine mutapesi ye fond wana eza ya grand frère mutapesi ye fond wana yango wana lelo azoteka business komi munene ndenge wana biselo wali na oto ganyanga na kati yo sikona bela yo mama yo lingo ganini na kati yo mama semeki na business ya mwasa ndikono olingi o ganini na kati mama business eza pona mutu nyoso so munu za capable ko sa business sala business okokende konyukola ka mwasa ndikono ote ba semeki boni ko bozaka boye pona nino tala ba semeki walinga ofingisa ba semeki bango yeyo mama kisemeki kishase zalaka
ndeko mobala olenga la pese moi liputa pese moi parfait moi lipapa ya poto eza boite na poto moi sa milatisie moko apesika ya na bino lokumu moi sa milatisie moko apesi leki na bino lokumu c'est ça to vivra na poto to yebi ndenge zelaka moi sa za femme battante aza courageuse aza makasi oyo ezaki azosala business oui ya solo mobali mutapesaka ye mbongo po abanda commerce na makasi na ye na mayele ne a multiplier commerce ango ekomi munene mais cela ne veut pas dire que yo fo yaka ozora bambisi ya moninga ozora basoso moninga ozora batilapia na ye ozora bangolo na ye ozora bamadesu okendaka nango futa te wana eza mabe wana babengi escroquerie oye kozwa 200 € ya semeki na yo osomele mafuta oke na mbongo bio aya muta ezalaka te bandeko nanga basi bino bozana na makanisa kisemeki ya ndenge wana ya tango akala ya malweka botika eza bien te epsanga mamani to pardon s'il te plaît beta ngo penza na lisolo po bato ebele banyoko mama makambo kote ko mona ba mama ba secha to bazamba mama mo makasi bayebo luka mbongo koleka na mibali ozaka kozoteka semeki pianga mwa mbisiko so koleka semeki pianga mwa wangila ko oleka pesa nga mwa safwa te bongo te ba mama ba semeki boye te ba semeki botika bizalelo eza bizalelo mabe ba semeki ya malamu te na poto mwa saluka mobali alukaka soki muto asala business oui andimi abike ya solo ya na bino muta pesa kai fond de commerce mais yenda a développer yango ezo pesa yo droite yo kokinda kozora ba mbisi kokinda kozora ba kwanga likolo nango ezaki ya te botika makambo wana na poto to vivaka ndenge wana te mamba bongo awa ezalaka te awa eza chacun pour soi Dieu pour tous soki azaki mwasi ya mayele te mbongo wana ya na bino apesaki alingaki pas développer yango te lelo développer business eza monene eza mpona lokumu ya yaya tala magasin ndenge telemi eza mpona lokumu ya yaya magasin eza ya kotelema bandeko na nga ya basi botika bizalio eza bizale malamu tabi na nga mama ni tubeta lisolo yango ye koya eya beta lisolo yango na beti na teko mwa mutu na teko mwa mutu te qui c'est ça morve c'est mouche oka komiyeba ye moko nenga kendaka na magasin semeki na ye nenga kenda kotungisa semeki na ye nenga kenda kosenge ba mbisi kosenge ba makayabu kosenge ba kwanga kosenga ba mpiodi kosenga ba mbolo kona ba monganza ya nyongo na kofuta zo futa te amiyeba kaka ye moko 200 € ya moninga kende kozongisa eza bien te mama kende kozongisa 200 € na ye 200 zaki posoma mafuta mama loko osomi mafuta te mezongisela ye 200 € na ye nzoka kende kena ida mafuta na po ashina kaka po alia eka mbongo bino mo boye bine mikolo ndeze kaka aya mafuta bazote kaka mulangi moko te to sala ba tour soka koti abimi oya koti abimi pesa na oyelo mafuta semeki pesa 200 € na oyelo mafuta oteka olandela mwa milekelo azu 200 € semeki na ye allié bizela bona communauté tozo linga yango te ba semeki abongo nde tozo boya to beta sete to linga abongo te ba semeki abongo nde tozo boya to linga ba semeki ndenge wana te wana mambo akala ya tango na ya lelo te ya mbisi munene mbisi ya kwambe bo mbisi nde bo mwe mbisi onyoso ya pona fete samedi bo moni o ba mbisi pona fete samedi nde ko za ndeli kambuti mbisi kolamba pondo mbisi kolamba bitekuteku mbisi kolamba olamba matembele mbisi bozomoni mbisi otala likamu na mbisi mine mbisi webi mbisi eza combien mama semeki webi mbisi eza combien mbisi oyo na commerçant mbisi kaka moko oyo mama semeki ozomona mbisi oyo moko kaka ozomona bo 25 €. Siko yo lelo leke ozu mbisi 25 € kei. Lebe leke ozu ya 15 € kei. Lebe ke ozu te bongo te. Oyo mbisi ozo mono 30 €. Suka nango 27 €. Mbisi ka moko obozo mona oyo. Suka nango 27 €. Ba mama, ba semeki kintie kwa. Ba semeki kintie nde to oboya. Ba semeki ko shina nde to oboya to lingite. To boy ba makasi basemeki nteko basemeki koshira to boy kezo sa 200 € ya mwasi abatu wana ya 200 € ya na hotel eza 200 € ya magasin mutaluka kambongo mutateka kana magasin mona ka passe pona osani koteka kendo sani ko nozongi sele 200 € na yemo apesi lisolo. En tout cas, merci beaucoup na bino nyoso to bolanda mama Elia Nitu lisalisi famille du cœur bon moko na pesi bino bambote na bino ba gros bisous kala mingi te dans une semaine to okuta na biso kala mingi te une semaine ya ka lobby awa nzamba songa pesa kaka makasi
bozo émission oyo bandeko bo partager na pesi mbote na bino nyonso na wenza gambela na kutani tala na ba deuxième famille na bino ma famille du cœur na bino ba fante na bino ma deuxième famille ma famille du cœur na wenza gambela na kende ko soma makaya butala ma famille du cœur na kutu kuna deuxième famille mama nitu manitu matama ngo penze manitu ma esalinga plaisir makasi parce que so baninga bazo témoigner ya amour bolingo so baninga bazo témoigner yo bolingo na bango ça la kaka plaisir en tout cas to singa na bino wana la semaine vraiment naza trop chargé parce que naza vraiment na mariage moya munene ya kosala on est ande suka sombele suka lika mariage na nzamba sunga biso de toute façon na message ko lakisa bino bon mona ka ndenge nini et ko se dérouler na ngonyo surtout pona lelo na suki wana mama banyongo kende kozonga sa 200 € ya semeki na yo 200 € na commerce za vraiment mbongo ebele 200 € za bénéfice ya musala mbongo ebele makasi à part les 200 €, maramba kwenda ko defaka lelo pesa mbisi lobi pesa mbwengi lobi pesa tumbaku lobi pesa makasu tika yango za bizali mabe semeki na lobi elana ma ay mama ni tulobango eko ya azani kuna ta signer na ye a signer o a uzamboka mwana aweza uza makasi ke musala ozanga centime te pona lelo to suki wana. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzamba kalusaku muna nzamba nibeshenen bana betu bons ba gros bisous na bien nyoso tu bye bye semeki kintekwa nzela nini esila ka solote o wo nzela nini yo esila ka solote komo nango semeki ato chango de yo ndenge nini ato chango parfum ndenge nini mais soko cheka ka montu di mweza la wana yango nde nzela velela babengi yango semeki kintekwa.